matondo mingi kibale kwa landi epai ne pai totombeli bonson tikaite tango ezala bongo elamu mingi onte ya umwili ya biso la bimabota tokozalaka na omesano ya kolobaka na biso na bino ete manaka moye ezali bongo balabala ya kobenga na boyinga okati ya bongoli ya biso na bino boyinga oyo ekokumbaka moto nte ya liwa kasi moto ya kpami na boyebi ayi moto akpami na mpifo mpe makoki ya bobongoli atako balabala ya boleki mpe tango moye ekpami onte ya mpifo na mabokoli ya ye totombeli bonson popwa pe bandeli ya mokolo elamu mingi onte manaka la biso ma likambo aleki na bolambo ete mese kobika ya sota kutambo eso obe mbala mosu na kazaka mokomali tolongoli kazaka yango tobobwaki mosika elingi toloba ete tango ya bosolo mpe ngonga ya bolamusi bayimboka mpe kolongolela mbo ya moindo onte elongi kotalisa moto moindo balabala moyesengeli mpola lisiko lia ye moye ekolo mpe molongo ekozela tango iso tokolembaka te kolobaka ngo démocratique ete ya solo Congo ezali bongo mokokoli ya baindo mokolo moye Congo démocratique ya biso ekozala botola ngo te ya likolo ekozala lisiko mpe ekozala bongo lobiko ya Afrika mobimba na tango ezalaki tango molai naliki na bolamu bokozalaka tango na tango kobikela elongo na mokobi mosala ya mobunko tokama libwa na tuku ibale na moko nesongi ya nzila mfumukusu kiambu nzala panda na ngola elongoli ya biso na bino azali bongo motambusi ya bayebanso bandimi kozongo na nzela ya bonzambe ya baindo mpe kokamata bomoto ya boindo kozongisa yango na esika moye monzelaka tolembaka te mpe tokolembaka te etumba yango kino suka ya molongo mpe efeoli yango moye tobelemi fumu yengeke matondo mingi tata molopre elongo mpe na bandeko balandi banso na bisika biye bozwami pe banso bazingizingi biso na mwa ngonga oyo na tango toali kosolola bongo tina ya etumba ya lobiko ya baindo totondi bino botondi kasi ya bobokoto kati ya bozindo Afrika pe tango ebelemi ya bosolo mpona lisiko motuna etune biso ete ya solo balabala kani moto moyindo esengeli alika mpona kozongela bomotoli ya ye mpe kosimba ekeke mpe elaka moyelaka maote ya mokili ya bomoi mpona kotombolo bomoto bwa ye matondo mingi tokolika ete moto soki ayengi pe atamboli amoni te to azali kokoka kokoma te na esika iye ye akanaki bongo kokoma akozongaka bobele na esika iye abungelaki bongo nzela pe bongo na bokomaka na esika iye abungelaki nzela desika wapi bakolakisa ye nzela ya solo oyo asengeli kolanda na motindo wana moyindo atamboli na biteni nyonso amoni yayendaka te oyo bapesaka ye nde wana mpo na moyindo esengeli alanda bongo nzela ya mfumuki mbangu oyo ezali nzela ya solo oyo ezali nzela ya lobiko oyo nzela ekolongola ye na kati na pasi mpe na mikakatano oyo azali na yango mpe kolongola ye na kati ya lokuta oyo loposo pembe ayaki kokotisa ye lelo moto moyindo ya solo tango bokosembolaka olenge esengeli azonga mpona kokamata lisiko ya bomoli ya ye tokotuna motuna Congo démocratique moye okolembaka te kolobaka tango iso eli bongo mokokoli Afrika mokolo moye mwana ya Congo akola mokonte akongi ekwami okati bomoili ya ye kozala lisiko mpe botelemeli ya kati ya Afrika molimbali yango kino tango kani makambo mosi mokomi eklezia bapaya ekomi okamata mpifo ya koganga butu lokola moi okati ya ndako ya bilombebe bankoyi bakwami okati liyango lisiko tokomi pekani matondo mingi ndeko mopanzi sango tata molopre elongo na bandeko balandi banso boyebi ete soki obuki lokuta balobaka leka solo ekotikala solo lelo toza na esengo makasi pamba te ntango lingomba katolike eyaka na mabele na biso ekosaka lelo alakisi ete akosaka pamba te soki mupe ayaka koloba solo mbele aza kosalela solo wana kasi lokola akosaka omoni lelo akomi na lokola balobaka na bulu yeke na mutu na ye moya kobombama lisusu eza te mayele masili ye pamba te ye ayebisaka bato ete bakobika soki balandi kombo ye ayaki na yango mpe bongo bato bakokende lola soki te azelisaka bato nyonso bazela ye zoya ndenge ayebisaka bato
boni lelo alobi ke kobonga ya bayindo kobanda na Congo balongola président Kabila ebongi abenga Yesu aya solution wana basambela baloba te no Yesu yaka po pasi ya bato esila kasi koloba te ke longola président Kabila bongo pasi ekosila na Congo yango emonisi ete akosaka po soki ye moko atiaki eliki ete Yesu nde akoya kosilisa pasi ya bato mbele lokola bato bazolela biso pasi eleki mbele penza na bapapa mosengo na bapape kuna na Vatican mbele lelo baza koloba ete mokili mobimba bosambela po pasi esila kasi na ntango oyo na bango bamindele bayaka na sango yango baza koluka baélection na Congo ye mpe église azoteya élection botuna évêque Chole na église epai na ye ateyaka ete baélection nde ekobikisa bato bi ateyaka lola nde ekobikisa bato soit disant kombo ya Yesu nde ekobikisa bato bie bato bakokende lola omoni bobuki lokuta kama mitano ya mibu bato bazela nzoka ezalaka lokuta lelo bobimi na mpwasa ti boyebisaka bato bazela Yesu nzoka ezala lokuta bato ebongi bawela bomengo na bango oyo ezali awa na se pamba te soki Yesu azalaka solution mpona bayindo église catholique lelo après 5 siècles ya koya na ye awa mbela continue koyebisa bakongolais batia eliki ya na lola mais a changé ekomi changement ya badirigeant bongo Satan oyo bango bateyaka awa ekomi président Kabila parce que balobi siko bakongolais bazonyokoma mpona président Kabila mais bango balobaki na biso tozonyokoma mpona Satana o mokili ebebi mpona Satana siko mokili elongo siko kobeba mpona Satana ekomi mpona président Kabila omoni ndeko na ngai bayindo ebongi bazwa mayele mokili ya mundele nde bandi kobeba po président Kabila bandi kokanga madusu nyonso o bayelaka awa moyibi o bayelaka awa yango wana tokoprofite mpona koyebisa peuple congolais ntango katolike ayaka awa alobaka na bino te bomarche mpo bobonga mayebisaki bino prier sans cesse alobo continue koprier sans cesse mpo bobonga ntango biso toyebisaka bino ete boluka indépendance na bino boluka bonsomi na bino mondele nde aye kokosa bino mpe pasi na biso ewuti na mondele mpe na mangomba oyo bango bayaki nango bondimaki te mission oyo bango bayaka koteya wa soit disant bayaki mpo bayaka kolakisa bayindo lola lelo yango wana lisusu bamese etika lisusu ya komelisa communion na koteya lola te ekomi bareunion ya marche na verset nini eza na kati ya bible bayaka nango to na catéchisme passage nini balobi ke il faut au marché mpo nozwa bomengo eza pasi mingi me eza bisengo pamba te tolobaki lokola eza na ntango na biso mabele ya bakoko yango wana ndeko na biso molo po elongo na bayebanso bazolanda biso na ngonga oyo bosala ngele mpe bofungola miso pamba te soki bayeba mibengaki basali ya nzambe bake kotia désordre na cité ya union africaine babendi mindondo misusu epai na bango kuna na centre interdiocésain mpona kokabola bayindo bakongolais bayokana te elingi koloba bazali bagrand commun diviseur alors oyo alingaka te bato basangana bino moko bopesa biyano aza mosali ya tata akeli likolo na se to mosali ya monguna nani asangisaka mpe nani akabolaka lelo message ya mfumuki mbango elobi bakongolais bovanda esika moko boyokana message ya baprêtre catholique ezoloba opposition kolinga te oyokana na majorité alors bino bolobi bosambelaka bino bolobi ke na nzela na bango yoka boyebela vérité
me sikoyo lelo bato mosusu soki ekomi mokolo yango batie mokolo ya marche mitema ekomi kobeta-beta likolo banani ya bakatolike. Mais soki ezali mpona mfumuki mbango akoloba ete bosangana bovanda esika moko bana po pamba te eloko ezonyokola bino esengeli boyeba bango malamu. Bamindele babotola bino nde mabele, babotola bino mabele nde babotoli bino bomengo nyonso bozali nango, babotoli bino na bomoto na bino. Eloko bosengeli kosalela makasi to tosengeli kosalela makasi ya koyeba ete tata akeli likolo na se ntango akeli biso na nzoto ya mosuni ayebaki ete tosengeli komela mai yango atielaki biso mai, ayebi te tosengeli topema yango atielaki biso mopepe, ayebi te esengeli tolia yango atielaki biso bilei na kati na lolenge nyonso ya bilei oyo boyebi mpona etonga nzoto. Ya misato to ya mine ayebaki ete esengeli tosala nde bongo na kati ya mabele atiaki biye biso tozali na biango posa. Mondele pa yebi bongo, mondele pa yebi bongo. E nakoliki ya soki lelo okei kosomba televizion bakolakisa yo ndenge televizion esalelaka. Oki osombi radio bakolakisa yo ndenge esalelaka, oki osombi motuka bakolakisa yo ndenge yango ezalelaka. Biloko nyonso oyo bakeli soki lelo oza na posa na yango mpona otia yango na ndako na yo, mokeli ya biloko wana akolakisa yo mabombami ya biloko wana mpo eloko wana elingi ekóma na maboko na yo okende kosalela yango. Okokende nango te otiki kaka boye evandi. Lokolo okokende kosalela yango akolakisa yo tala na kati ya biloko oyo makambo ezali boye ezali boye ezali boye ezali boye. Atozi appareil cellulaire kutu lelo bati na kati ya appareil cellulaire na makomi na maloba olingo kota boye soki obeti boye moko abimiseli yo boye alobi awawa okoki kosala boye awawa okoki kosala boye. Siko mutu akoki koleka tata mokeli na mayele ndenge nini mabele ya Afrique eza na bacoltan, eza na badiamant, eza na baor, eza na bacuivre, eza na nyonso nyonso. Tata mokeli atie mutu mwindo na kati ya mabele na ye mpe ayebi ke mutu mwindo akosalela biloko aza nango posa akozwa yango na mabele wana bongo alongola ye mayele atia ye kaka avandi wana lokola zoba. Na ntango wana nani siko akobenga mazoba mutu to eza tata mokeli azangaki kolivre secret epai ya mutu. Alors soki yambo mondela ya mutu mwindo ayebaki te linyoko ekomaka kwanga na fufu, mutu mwindo ayebaki te mabele songolo soki otumbi yango ekoki kokoma libende yango asalaki bambele na ye na bakongo. Mutu mwindo ayebaki te nzete boye soki otokisi yango mai na yango soki omeli esalaka mosala boye to mpe soki ozoki pota mayele wana nyonso mondele te moto alakisaki ye, kasi oyo asala mokili ye nde moto apesaka notice ya mokili yango epai ya moto mwindo mpo moto mwindo ekovanda ye na mabele awawa ayebi ete eloko boye eloko boye eloko boye. Yo so mona mama moko ya moyindo boye azwi mabele ya rigi mai etoki bongo azwi siko mabele wana atia bandi kobalola te no oyo biloko akolia na pesa bana te po ayebi sekre ke mabele wana eza mabele ya kolia lolenge wana te, kasi mabele oyo basi baliaka sekre nango mpe bato bakanisaka mabele wana basi baliaka yango na bozoba. Basi baliaka mabele wana na mayele pamba te calcaire wana eza na kati ya mabele wana, fer eza na kati ya mabele wana, mafuta eza na kati ya mabele wana. Etango mama aza na mokumba azolia yango ekendeke ko renforcer crâne ya mwana
erenforçaka na cerveau kutu ya mwana. Komona bango bazoba te, komona bango bazoba te. Omoni ena kobanza lelo soki moto aza na libumu ezoleka ye. Kasi soki ozwi mabele kaka oyo bamama baliaka wana, osangisi yango na makala na mungwa, ekanga libumu, ekanga diare malamu. Bazosalela yango ntina poto, mindele bazosalela yango batia yango na basashe. Mabele oyo bazwi awa, bango baza nango te bazwi awa, batekeli biso. Kozwa makasa ya paipai, konyolosa yango mai nango mpona kotraite ya mibi, mondele te moto aye kolakisa biso. Me na lolenge mondele ayebaki basekre ya bisalelo mingi epai na biso. Alobi meme ke fruit ya paipai ezali vermifuge. Bon. Yango tolingi tolimbola na bandeko na biso bayindo oyo baza koyeba te likambo nini eleka kati na biso na mindele. Po mingi lelo baza komona biloko wana lokola bongo diama tokende nango wapi, cuivre tokosala nango nini, pamba te nzambe azwaki bien sûr atielaki biso biloko yango, kasi azwi mayele atie epai ya bamindele. Alors lokola eza ndenge wana biloko wana eza lokola inutile epai na biso. Jamais tata keli kona se akosala yango te, akokosala yango te. Mondele nde aye kokosa, nde bongo tokopesa ndimbola neteni wana. Mpona nini mfumuki mbango alingi bino mingi mpe abimiseli bino lokasa oyo ya koloba ete bana bosenga bonsomi mpo mabele ezonga na maboko na bino. Tokobandela bino na biteni mwa ndambo ya kolimbola boyete mindele tango bakaboli mabele na biso na conférence de Berlin. Congo oyoyo babengaka yango État indépendant du Congo. État indépendant du Congo, propriété privée ya Léopold. Nini mundela sala kitango ya. Alobi bon, kobanda lelo boyeba ete mabele oyo, le sol et le sous-sol, eza ko appartenir na État indépendant du Congo, propriété privée ya Léopold. Po sikoyo biso towela lisusu mabele te, tomona ngo lisusu tina te. Kobanda bayaka na religion na bango bateyaki biloko mokili eza na tina te, bato bawela lola. Donc basango bamupe bazwaka mosala mikolo nyonso na kati ya eglise ya koteya biloko mokili kotikala, biloko mokili eza na tina te, bato bakokende lola, bakokende kobongela kuna. Balodi lisusu te, mwana moko akouta kuna na lola, akoya na se, lelo avanda na droite ya tata na ye. Bien sûr, malgré bambula lali, makoko bela hémorroïde te, akozala kaka bongo. Mais, apesa bilaka pe ayaka kaka te, ayaka na mbala liboso, bakangaka ye, baboma yawa, après soki kendeka azonga kuna pa tata na ye. Bon. Toyebi te kaka na lisolo yango wana kobanda na Adam tina tango Yesu ayaka, nayebi te koki kosala combien ya bamilio ya bambula, parce que lisumu ya Adam elipare yango wana ye ayelaka. Alors il faut bozwa époque ya banoé, époque ya avant ye, pe époque ya après ye 2000 ans. Alors siko kobanda kendeki soki ekosala susu bambula kobanda oyo nano lisumu ya Adam na tango ya ye na ndenge babetaka ye babomi ye akei, soki alobi akolala susu bambula wana, alors bato babomaka nzoto kuna nayebi te. Bon, toyende na mama likambo yango ntango baza koambrouye makanisi ya bato na lola na bamakambo ya kolia ya nini tusa, bokokende lola, bokokende paradis, le baza koambrouye bongo awa sikoyo na eteni sikoyo ya administration eloko nini bazosala. Soki bolobi ndelo mabele na biso esuki boye te, batuni yo ozowela mabele, nga nazowela mabele, bakokamata saki mobimba lokola saki oyo
oyo batiaka fufu batondisi yango na mabele balobi ale tia na mutu awa na mboka oyo tia na mutu botuna bakulutu oza mopanzi sango tambusa mikro tia na mutu mutu mpe akosimbi biso te soki obandi kobundabunda wana mutu amemisa yo aza te babiambo to mabele ozowela oza na makasi nango te okokoka komema yango te ale lala wana ozali na 150 fimbu ya ngubu mpo nolapa ale batuni mboka mobimba parceke bakobetelo na miso ya bato banso bongo bakotuna yo nani lisusu alingi kowela mabela tata nani akoya bato nyonso bapanzani epuis fotala mutu wana ndenge babeteli ye ndenge babeteli ye ntango bozoyoka masolo ya mbele lulendo eloko nini Mundele asalaki azwi bachef médaillé anome bachef médaillé apesi bango baepe wana soki kaka moto asali kaka mobulu asali lokwa ndenge nauti koloba wana moko wana soki babeti alobi atanga soko beti ngai nakotika te okotika te yani fukama wana babengi chef médaillé na mbeli na ye wana bakati okingo donc mbeli wana bozoka mbele lulendo ezali mbeli oyo babomeli biso bayindo eza mbeli te bachef coutumier to bachef médaillé batombolaka yango boye to mbele lulendo batikela biso ezali mbeli ya mabe esala biso mabe esikoyo Mundele ntango azosala bongo akutaki biso na mayele ya kotransforme baminere landa sikoyo mayele Mundele asali bongo nsima nazongisela bino maloba mpona nini fo tobundela mabele Mundele asali bo azwi bato nyonso bazalaki na mayele ya kosala ya kobongola mabele kotumba kosala toloba ndenge nini basavant na biso na bayeya bengi baforgeron akumbi bango epai na ye mpe aye kozwa baminere akumbi yango epai na ye kuna bato wana babanda kosalela baminere yango kuna eza lokola olingi okoma commerçant ya kwanga mais soki omemi kaka manioko epai na yo eke yo oyebosala kwanga te manioko wana ekosani ekobeba soki mpe otiki manioko na mboka ndakisa na Congo omemi kaka bato oyo basalaka manioko na mikili ya poto bakosala nini eloko te donc esengeli omema na manioko na oyo asalaka kwanga omoni yango wana bomoni déportation ya baesclave esalemi na baminere na baesclave donc bato oyo bozoyoka kaka balobi kaka esclave mais esengeli boyeba sorte nini ya bato bakumbaki ezali basavant na biso bamédecin na biso batechnicien na biso bato nyonso oyo bazalaki bato ya mayele bato ya misala nde bazwi bango bakei na bango kuna bisalelo nyonso bozomona eza bayindo bato bake kosala yango kuna ndenge nini bayindo ntango bavandi mindele bazosala bango mabe bazonyokola bango bayindo babandi kose communiquer entre bango bazwi singa amoni batietie singa eleki boye eleki epa moninga babandi kosolola siko akangi singa bakangi mwa nini mutu ya kalebas batie wana ala bandi koloba moninga atie na litoyi ya bandi koloba babandi kosolola babandi kose communiquer siko mindele bazososola te soki likambo eleki boye bayindo baza kuna bayebi yango babandi koluka tibe komona bato basololaka na jasinga bazwi je ya singa batie siko na ngambo na bango yo moyindo soki bazwi yo sololi na singa liwano emonani nde singa wana yango ekokoma telefone oyo ekomi ya bango donc à chaque fois bayindo bakosala même ata bamoteur à vapeur ebandi nango kaka na kotokisa kafe baesclave basali mokolo yango na ntongo bazotokisa kafe mofinuku ndenge ezalaki kodenda boye tata wana atali malamu bo elenge parce que lero na komi tata te elenge wana atali malamu alobi mouvement oyoyo tokoki kosalisa yango na horizontal lokwa mofinuku azosala na vertical akangisi singa tiango na forme ya bielette et amoni te esali mpenza na horizontal voilà kobotama ya bamoteur à vapeur ebandi na si à vapeur avant ekende kokoma ntina balocomotive ntina bamituka à vapeur
nde tala mundele makambo azalaki kosala yango wana sikoyo bainterdire bayindo bakoki te kotouche mabele wana mabele eza ya bango. Alors bokomona nini soki balobi le sol et le sous-sol appartient à l'état, l'état yango nini mpe le sol et le sous-sol yango nini soki eza mayebo ozwa na yo mbinzo awa wana plateau de bateke keti bandundu ata oye na 5 mituka wana le sol et le sous-sol appartient aux autochtones. Mais soki kaka diamant cuivre biloko oyo bango cobalt wana boye le sol et le sous-sol appartient à l'état na pétrole kosimba te baluba po balingi koloba te baluba na mbujimai na bakwanga na miba okoki kotimola toilette te libulu no ya toilette na époque coloniale soko timoli kaka bakokanga yo okoriske osala prison parce que soko timoli okozwa diamant diamant oyo bozoyoka diamant lelo bomoni ke bakongolais mosusu nga na sa diamantifere yo congolais nga nayebi tata moko atika bana na ye akufa babomaka ye kuna na bakwanga mpo bakangaka ye na boîte alimete ezalaki na diamant après même indépendance na 1962 ozomona donc tonyokwami na maboko ya mindele mpe tozonyokama na maboko ya mindele. Alors mindele bango batikali bakonzi ya mabele nde bozomona baguerre nyonso eza na Afrique, guerre nyonso eza na Afrique eza guerre ya baminere eza guerre ya mabele. 25 ans ya guerre na Angola mais eza guerre ya diamant, guerre oyo eutoleka na Congo Brazzaville mais eza guerre ya pétrole. Président ex-président de Suba tango alobi te pétrole eza esunga bana mboka mais batie guerre oyo guerre boyoki ya bakobra bakokoi banani tout ça eza guerre ya pétrole. Guerre ya Biafra eza guerre ya pétrole, guerre ya Liberia eza guerre ya pétrole hein? Même ya Libye eza ba guerre ya pétrole, ya Irak eza guerre ya pétrole, même eza na Syrie eza pétrole na gaz. Partout en Afrique, guerre ya Soudan eza guerre ya or, guerre ya Afrika wa eza ya Centrafrique eza guerre ya diamant na or. Donc voilà. Lelo guerre eza na est evandi wana mais eza guerre ya coltan, mais eza guerre ya coltan. Ba réalité awa batu bayebi te nini ezoleka na est yango nomoni bazokolinga koloba te et puis bozana ba moyen te ya kovoyager na est mais eza na bazone mobimba oyo ezali zone interdite okoki kokota te et exploitation ya baminere evandi na maboko na bango. Alors guerre osiko ezobundama wa problème ezali ya même problème président Kabila azozwa ba problème ezali nini parce que soki bozana mabele bozana baminere mais yango wana ezosala sikoyo force oyo bozana yango parce que lelo mundele soki lelo as'enrichir mundele akomi ndenge akomi wana mais eloko ekomisi ezali baminere ya Afrique. Cuivre ya Congo yango ematisi Belgique, or ya Congo yango ematisi Belgique. Bamboka nyonso ya Europe eza na mboka moko te lelo akoki komibenga grande puissance même États-Unis kozanga bomengo ya Afrique awa. Et pona nini babengaka état indépendant du Congo ba oyo nga nayokaka soi-disant baza ba historien nayebi te soki pe bon bolimbisa me nandimi te ke oza historien oza kaka lecteur moko tanga mwa bamikanda moko bo parce que un vrai historien akosala analyse comment bamboka mosusu ezali na bakombo nango colonie mais Congo balobi eza état indépendant parce que le Congo ne dépendait pas de la Belgique mais Congo ezalaki ko dépendre na individu na monsieur Léopold II roi ya ba Belge. C'est pourquoi en 1908 Léopold II céda son Congo à la Belgique. Son Congo à la Belgique. Congo na ye. Na batu a cédé bango na ba Belge. Et na lelo communauté internationale ba yebi que donc quand ce que le communauté internationale il faut mon impérialiste. Ba yebi siko que Afrique bandi ko raté bango bando kima bango. Précisément Congo. Mais nzoka ba yebi que ça même na ba minéraux mususu on a ba découvrir te.
soki lelo Afrique échappé bango Chine azui yango bango pona bango esili. C'est pourquoi balingi na Afrika wa précisément na Congo bon na Afrique mobima balingi kaka bachaka batu na bango nde bitumba tozobunda nango na Congo lokola président ya Congo alobi bon nga nazo dépendre na b'impérialiste te naza pe muta mangomba na bino wana te nga naza na nga ya mfumu kimbangu nga naza ya lobiko ya bakongole pe ya bayindo nde tala makambo oyoyo eza konyokola ye. Alors congolais oli avanda kanisa lobi soki lelo balobeli arme nucléaire ezala na États-Unis ezala na Europe matière première basaleli arme no bazweli wapi mais uranium na biso bon soki sikoyo biso tozongaki bakolo mabele eke tobandi kosalela biso moko pe bacoltan tobandi kosalela ba uranium mango tobandi kosalela ba cuivre yango est-ce que tokokoma ba grande puissance te voilà. Donc soki lelo tolobi ke tolingi tozonga ba grande puissance soki lelo tolobi ke tolingi tozala pe makasi eloko liboso tosengeli kosala to concrétiser indépendance ekoma effective tokoki kodépendre susu na b'impérialiste te sikoyo bato bakotuna diamant tokosala nango nini or po biso soi-disant mayele ezali te te bomikosi toza na mayele ebele toza na mayele ebele mais diamant eza na mabele na biso or eza na mabele na biso mayele batangaka yango na kelasi te babotamaka nango bino bokanisi Corée du Nord po asala arme nucléaire oyo lelo azobunda nango na États-Unis bokanisi ke États-Unis mutu alivraka ye secret ya arme wana eloko te boyebi mpo na nini usine ya Michelin oyo esalaka bapine ya bafrançais atangi bafirme mosusu epai mosusu mais problème ezalaki nini omoni caoutchouc oyo ezowuta na EVA yango nde moto ezalaki kosala ke Europe azalaki makasi na caoutchouc wana nde azosala bapine bachinois donc el asiatique bayi kodécouvrir ke na kati ya pétrole bamatière ezalaka ebele parmi bamatière mosusu copal ezali mpe caoutchouc ekobima kuna. Voilà sikoyo usine ya bachinois ya bapine emati makasi atekisi pine moins cher à travers le monde Michelin yango wana kangi omoni tango bazozwa mpona nini même président de la République azodinga bachanger code minier na mboka oyo parce que bango soki baye bazwi coltan balobi kaka ke bazwi coltan oyo no coltan bazosalela yango bapareil cellulaire te mais na kati ya coltan bamatière eza ebele ozomona bamatière eza ebele eza lokola balobi ke bazomema bato bakee na bango mais na kati ya mutu matière eza ebele mikuwa eza matière mosusu motema eza matière mosusu michopo eza matière mosusu lolenge wana na baminere neti sikoyo na este eloko ezoleka baye kaka na bapele mécanique wana baye kaka batomboli mabele pan bacharge na bacontener papapa bakoti na avion ekei bakokende kotriela yango kuna mpona nini baboyi kosala raffinerie ya pétrole awawa me bapréféré ke bazwaka brite awa bakendeke nango kuna bakendeke kosala raffinage nango kuna parce que ntango bakende nango kuna bakobimisa basous-produit ya ebele soki kaka oyo baprésente biso baprésente gazoil baprésente essence baprésente pétrole baprésente nini kérosène ebongo misusu bongo goudron bozomona donc moto mwindo yango wana tolingi toloba na bilenge surtout na jeunesse soki oke na este lelo à peu près 13 sortes ya bière ya masanga eza kuna lokola baminere ezali bazotekisa masanga na baboutique lokola ligablo donc okoya boyeba osombi mpe masanga mosusu ya 100 francs mikolo bake kobimisa susu masanga mosusu ya fufu donc balobi wana bière nourrissante mais soko beti kaka mwa kopo boyeba zunguluke esali okomi kaka comme ça ntango bino bozosala mabina mboka na biso mabina bango bazozwa bazotoka bazokende nango soki olingi olamuka boye balobi ote yaka nanu babi ote ale yembela lola nakokende otalisi likolo boye
bango bazo continuer kozwa ozomona soki olingi osala kaka boye olingi olamuka olobi bon nataki nano makambo alola yango nakwiti natika nano boye okomona kaka bamini jipe moko ebandi oleka boye ntango okobwaka kaka misu boye na bakola mbala moko obandi koyoka kaka sheri soki osimbi nga na litama te nakolala ndenge nini yo moko olobi kaka do bakwambure yo makanisi ndenge nyonso okota ata na appareil cellulaire olobi naluka nano mwa option moko anabwaka miso oyo akutana kaka boye bafilme pornographique okokimela wapi yo elenge batie madusu partout alors que na bamboka nyonso ezwi badéveloppement baprotege jeunesse na bango na biloko nyonso oyo epesaka badérapage tala ndeko na ngai yango wana bomoni mpumuki mbango azobikisa biso na lolenge akopesa biso nzela ya sika mpe lolenge ya sika koloba ete tata mokeli ntango akelaka biso apesi biso mabele na biloko nango nyonso eza na kati akamati mayele apesi biso mpe atie biso wana mindele soki babeteli yango tembe balobi ke toza incapable biso tosengi bango boye bon bango bazonga epai na bango biso mpe epai na biso bon batala sikoyo topesana kaka défi ya 3 ans basingere na baproblème na biso te défi 3 ans nani akobondela moninga totala kaka na 3 ans awa kaka esali nango mikolo te makambo ya Schengen awa bomoni bayaki te o tata soki tokangi cuivre kokende susu te banzete kokende susu te baizini nyonso eza kuna efonctionnaka kuna na bomengo ezouta ekangi oyebi ndeko na ngai nazongiselo maloba naza na pasi moko na motema ndeko moko akendeki na eteni moko na kote ya Moyen-Orient po akende olia akoti na restaurant bamemi ye na restaurant na mundele moko amemi ye na cadre ya bafaire bakoti na restaurant akuti bamindele na barabe bato wana basenrichir na bomengo ya Congo molangi ya mai na restaurant wana $100 ntango baye na plat ya kolia $6,500 $6,500 azobenga nga alobi scandale awa ndenge nazawa na utobima na place moko nalingi na piqué crise $6,500 siko nazotala bato ndenge baza komona $6,500 eloko te parce que baye kotraite bafaire mpe bafaire baye kotraite oyo bakomeli bazolela bapla ya $6,500 oyo biso awawa bato mosusu ti abotami akomi kufela akotikala komona yango te akotikala kosimba yango te oyo mosusu azoluka bakisela yango eza mbongo ya lopango kuna moto azwi yango eza pla ya kolia kaka boye sikoyo mundele wana alesi bango bazalaki bango misato doye moko azotala boye alobi $19,500 ya kolia tata na ndako kutu biso tokokaka kotika ata $1,000 te sikoyo kuna kaka ya kolia ya bato misato 19,500 donc 19,800 plus mai misato wana bamelaki me kolo bomengo bato wana bake kolela bongo na ndako ya kolala azozanga ngo soki okende na bisika oyo baza kozwela coltan bazozwela uranium bato bazangi na ndako ya kolala balali na bandako ya mabele ya bamanzanza ya banzete ya matiti bato baza bakolo bomengo te makambo wana esengeli esila tata matondo esolo bandeko epai na epai awa mpenza tokomi na efelo ya bosukisi manaka mabiso na bino kasi ya babotiki ntango ya bozongi okati ya pongi mpe ya bolamuki okende bongo okati ya mosala
tokolobaka tango liso ete ya solo mabele moye tokwamili yango tokwami na motuya pe etingia ekasi ya kobatela yango tobatela mabele tokobunda mpona mabele yo mpe okofinga po ete biso tokwi mokano ya kobundela mabele kasi ata komokolo moko ntongo ekotana okoyeba ntina litumba oyo mpe okozala mbala mosusu bomotoli ya yo mpe pinzoli onte ya misomi ya yo fo moto okabwani maloba ya bokabwani na baebanso bili biso kuandisama na bokakemi ya eklesia eye etinda mbala isato kasi atako moko elongi te onte ya bayindo akoki mpe kolonga te epamba te eza likambo ya tata keli likolo na se mabele eza mabele ya bayindo yango wana bayindo bakolo mabele tango na bango esi ekoki milimo ya bakoko na biso wuta tango mondele ayaka aye akosi biso anyokoli biso tina lelo oyo milimo ya bakoko na biso wana bango baso baza ya kotelema yango wana toza koloba na bakongole soki bato wana makambo bazoloba eza ya solo ke bazoluka bolamu na bino bomituna mpona nini nzambe aza koagreye te bamarshe na bango bomituna ngo soki oke koluka mosala na kompani bazozwa yo te se koza na malchance alors tuna nzambe alors sikoyo bango mpe avant babima babandaka na eglize basambeli me babimi na libanda yesu akoki kolakisa bango teke kuna basi babloke bokende na bino te bovanda balingi babima leta empêche bango sikoyo totuni na nzambe na leta nani aza likolo eza nzambe me bango soki basali likambo soi-disant na kombo ya nzambe mesimbi te il faut bacomprendre ke nzambe aza le plus puissant et aza plus puissant que satan yango wana nzambe aza na ngambo ya leta lelo parce que cause oyo leta azobundela ya réconciliation mpe ya boyokani mpe tosenga niongo na biso epai ya mindele na période oyo ya 4e président aponamaki epai ya tata keli likolo na se na nzela mfumuki mbango preuve eza tangible alors baye baza koservir mundele lokola ntango mundele si esili tata mokeli alingi kopesa ye lisusu alingi susu kopesa mundele ntango te alors bandeko na nga bayindo boya na ngambo ya boyindo bolongola kondima epai ya bato wana bolongola kondima na bino epai na bango mpo bakosaki bino bovandi na bango basali bamese balaki bino tozobima sikoyo tozokende e bozaki na elikya me esimbi te lokola esimbi te bososola ete evre wana nzambe alingi yango te me tata keli likolo na se ye alingi bakongole nde toyokana tolingana mpo ntango ya koya kosenga biso pardon epa mundele esi ekoki mpe ntango ya kosenga badedommagement na biso esi ekoki yango wana omoni na periode ya 4e président bo tokoloba nanu lelo te tozoloba na bino na nsima mikolo misato mine me boya na conférence oyo toza koorganize bandeko banso bakongole bayindo nyonso à travers le monde baye bozolanda émission oyo bokoyamba bainvitation boya po tosolola makambo etali bomoi na biso na yo mitunaka soki lelo mondele akei nini tokosala eyano ekozala mpe na ntango yango kasi miyebela ete lokola toza milimo toutaka na mokili ya molimo tokoya kobotamaka na mokili ya mosuni secret ya transformation ya baminere bautaka nango na mokili ya molimo nde oye kobotama nango esika wapi okoyebela ete eloko oyo na eloko oyo na eloko oyo ekoki kokoma eloko boye mpe esungaka nde bongo amibe nyokolaki bato makasi kasi lelo komona moto moko alakisi yo fleur moko balonaka ngo na lopango ayebi yo kamata fleur oyo tokisa mpe omeli omoni obiki aza molimo autaki na mokili ya molimo ayebi te mabomba mi eza na kati ya nzete wana ebikisaka moto soki azobela amibe bongo sikoyo oyoyo asalelaka coltan oyo batiaki na baosele oyo eza na litoyi na yo mpo ne permettre yo oyoka oyo esalaka aimantation wana akozanga koyebiso secret ya coltan akozanga te nakoliki ete
oyo pe atiaka mabombami na diaphragme na yo oyo ewutaka na uranium oyo esalaka ete oteni ye osala ntia nzoto ya moto eza baminere, nzoto ya moto eza minere na bongo ye mpe soki aye kobotama akobimisa kaka mabombami wana etoza na bango awa yango wana omoni mundele azokosa ono oza moleki nzela ono homme animal homme spirituel pas question toza biso nyonso milimo toye yango wana na monde tozali de 0 à 100 ans biso nyonso tokutami na génération oyo bandeko na ngai bayindo bolamuka na pongi tobundela mabele tobundela bomoto na biso Congo bazozela yango na Afrique to soutenir mokonzi ya mboka to soutenir boyindo na biso tolanda baprophétie ya mfumu Kimbangu po ete soki tolandi prophétie ya mfumu Kimbangu nde tomoni lobiko matondo mingi bandeko balandi awa penza nde tomokabwani penza ya solo tikete kongieza ndambo mingi bolamuki ya ntango esimba biso Congo démocratique mokolo malobi te kasi mokomelo nde ntango yayo mpe tokotelema ntango biso na bolembu te kasi na bopikili kiso botika malamu mingi ezalaki bongo be mamalika tekolanga na nsima bato